Coucou, bonjour à tout le monde. Na batinyo so o bozolanda vidéo oyo. Nazo sala effort ba vidéo yo so na sala la bino malgré na sentir bien te. Pona mandeko oyo bozo komela ngai, bokoma ko komela ngai, bokomela ngai. Ministre de la vérité lo ba suma kamba Congo te, o sala suba vidéo lo ba suma kamba Congo te. Bandeko longa ta na zo ki décision na bina lo ba makamba Congo. Niveau la banda ofingama. Na bina pe mana o mo mutkie. Na analyser makambo nyonso na tala ndeni na otambola. Bon, toloba makambo Congo, eloko ya liboso na oloba, loka bandeko boza na posa na loba ezali boye. Problème ya tous les Congolais du monde, pas tout majorité ya ba Congolais, ezali problème ya mentalité, c'est simple comme bonjour, yango na sala émission totonga Congo pour na changement de mentalité. Na mibenga ministre de la vérité parce que na olobelo vérité o mutu mso ni olobelo te. Vérité na olobela yo ba Congolais to lingaka vérité te yango na mibenga ministre de la vérité po na oloba vérité o batu balingi oloba te. Problème na biso ba Congolais majorité na biso ezali changement de mentalité. So tozotala Congo lelo totala Congo ndenge zotambola. Soki ezala gouvernement na biso, ezala population congolaise ba décider ko changer mentalité na bandenge to sala ka makambo ndenge to mona ka makambo. Tant tozotala bandeko na biso ba voisin o baza ba africain. Bazo sala makambo ebele, baza na électricité, baza na mai, baza na musala, baza na makambo ebele oyo ezali possible pour na biso pe aussi to sala ngona Congo. Il faut te ya biso. Ezate ke mutu mususu mutu ya kolamusa biso na pongi eza biso moko il faut tozwa décision to lobake. Mais comment bandeko na biso ba africain ba Tanzanie ba Nigeria ba Ghana et tout baza ko avancer et biso comme ba congolais toza ko avancer te. Na landa ke mission moko ndeko Elizer Tambo ya ayambaki bato a régie des eaux. Atuni bango question balobi ezali impossible pour na bango bacha mai eleka na Kinshasa mobimba parce que mai ekoyi kotambola 24 sur 24 te. Bandeko na nga biso bato toza na poto mai bimaka 24 sur 24. Mai soke bimite ba yebisa bino tozo bongisa place moko boye yango na mai ezobima te. Mais mai bimaka 24 sur 24. Électricité na biso bato tovana na bapoto eza 24 sur 24. Comment fait-il que ba américain ba ko bimisa mai na ba commune nyonso ya États-Unis 24 sur 24? Bino bato boza na Europe mama ebimaka 24 sur 24, mais biso bandeka régie des eaux baleki na émission wana so na zwi yango na otage yango chez ndeko Elizer Tambo soko koti sur page na e to komi wapi na YouTube oluki émission o asalaki na bandeka régie des eaux bandeko nango boyo kama po na Congo balobi ezali impossible po na bango ko bimisa mai na ba commune nyonso bazo sala effort ya ngwana ezalaka so ba pesa commune par exemple na Maluku bandeko akasavu moi bazwa mai ezana noté parce que bazo concentrer mai donc il faut ba bimisa côté oyo côté mususu bandeko mususu bazo utiliser mai koleka yango na mai moi etambola Kinshasa mobimba. Est-ce que c'est normal ça? Pona bino bandeko boza na posa na lobela makamba Congo. Est-ce que ça c'est normal même? Est-ce que ça même la logique penza? Est-ce que ça c'est même normal? Donc babimi na émission balobi bazali incapable ya kopesa mai na Kinshasa 24 communes mobimba parce que ezali impossible. Mais toyebi que ça impossible te po biso tovanda na bapoto mai ebimaka. Et pona bino bandeko pozalaka mais kuna eza poto ah eza Congo tolingi ko sala effort te. C'est ça le problème. Tolingi ko sala effort te, tolingi ko yekola te, tolingi ko meka te, tolingi ba corriger biso te, tozalaka toujours na raison pourquoi eza ko marcher te. Ezalaka toujours faute ya gouvernement ya Joseph Kabila. Ça c'est le passé. Batu mususu tout tilelo. Oh eza faute ya Mobutu, eza faute ya Mobutu papa na kufa ça fait 25 ans. 25 ans Mobutu a kufa. Donc na 25 ans na nyonso tozali incapable ya kobimisa mai na ba commune nyonso toza incapable ya ko sala ke électricité zala tozali incapable ya ko créer misala toyibaka kaka ba millions misala esala makate ba promesse ebele misala esala makate eza toujours faute ya gouvernement ya Joseph Kabila. C'est toujours sa faute, c'est toujours sa faute. Joseph Kabila sa tika pouvoir ça fait 2 ans. Eza biso nde siko toza pour le moment maintenant to sala nini pourquoi bandeko na biso ba africain musu bazo réussir mais biso ba congolais tozo réussir te poto lingi ko yekola te to lingi ko ndima faute na biso te ke tozali incapable
tala batu oyo baza batu ya ba parti politique so bazo bima na TV makamba bimisa na munoko na bango yo moko so mutu nezo fonctionner ovandi pendo tali ba makamba papo ba bimisa kokolo ba me na oka soni mais to tolera kango comme ba congolais parce que on aime bien de bêtises. To défendra toujours makambo eza anormal. To défendra toujours ba parti politique comme ba foutela biso banda chaque mois. To lingaka kondi ma faute na biso te zalaka toujours faute ya mutu mususu. Nanu na mona mukolo moko te mutu a parti politique songolo pakala bimi na TV lobby en tout cas vraiment côté oyo to kanisa ki to kokoka mais to kokite. Balukaka toujours raison. Mutu alukaka raison, aza mutu aza na posa ko changer te. Mutu alukaka raison, aza na posa amona changement te. Parce que réellement ceux qui ba congolais et gouvernement congolais aza qui vraiment réellement na besoin de changement, alingaka ye ba ko s'associer na bandeko ya ba Afrique, ba africain mususu, ko tuna bango comment bino bo réussir. Comment bino batagana bo réussir bozo kota mbongo na mboka na bino. Mais lokola tolingi koyekola te lokola tozalaka toujours na raison lokola ezalaka toujours faute ya mutu mususu tozali incapable ya kochanger Congo po tolingi kondima tolingi kozala na défi te tolingi kondima te ke tozokoka te tolingi kondima te ke ndenge tokanisaki ekozala na ndenge toye kokuta ntango tokoti eza ndenge moko te. C'est ça le problème. Pour Congo changer, il faut numéro 1, gouvernement congolais aïba ko reconnaître que Azali incapable de faire beaucoup de choses parce qu'alingi ko changer mentalité na été, alingi ko yokola te, ayo kaka population na été, ekipaka été passe ya population, souci na ezali, mutu nyonso ba tche na place wana, aïba mbongo na e, abeta shida na e, asala makambu na e, sokita na bango koki akei. Bo remarquate que batu mingi o ba travailler soka ba bimi baza sous na pouvoir te ou be baza sous na parti politique wana te mutu na bango ezongaka normal au moins na bango ba obima na ba émission ba komi oh non on pouvait faire ça mais c'était pas on n'a pas fait ça mais tant yo zala ki na pouvoir on dirait pouvoir ngo ezalaka so batu ba koti na pouvoir ba komi envoûté ba komi aveuglé ba mona lisuté mais soki ka ba bimi na pouvoir bazongi normal. Ba komi koloba population ça a raison hein tokokaka kosala boye mais on n'a pas fait ça patati patata bino mo boye binga na français toza matata mais tozo bundaka na français ngo poto na posa oyekola ba o mesala na ngana ba français na nga etengama merci ba o boza batasika bolandi bokoti sur page émission to tonga Congo na mi bengaka ministre de la vérité pona olobela o sepela te tellement congolais alinga koyoka vérité te yango bomona na doza makambo Congo mwa mukie. Et pour le moment, le quoi na yoka moi bien te na kozongela makambo Congo na koloba na makambo bela koloba sur Congo mais tellement pesa nga mutu passe pesa nga stress yanga na bomona na doza na comment ça la conseil à lelo mais pour bandeko bokomela nga merci beaucoup pour bandeko bo supporta kanga banda na banda bokota na page na nga bokomela nga toujours bo supporta kanga bo encourager kanga bo tchaka ba j'aime na ba photo na nga bo tikela nga ba commentaire to discutaka ensemble avec vous vraiment je vous aime beaucoup et merci pour le support na bino sans bino vraiment bo pesa nga courage ya ko continuer ko sala ka ba émission sur Facebook ndé na osala te. Pour la bande ko balanda sur YouTube, c'est vraiment très difficile que ça là-bas émission sur YouTube parce que naza makambo belé na osala na vie na réel et je suis pas plus focus sur YouTube comme ça. Parce que YouTube, dans mon angle, a beaucoup de stress. Bah, Congolais, bah, comme ça, YouTube, on dirait compétition ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés. Toi, tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Tu es jalouse de moi et patati patata. Donc, il y a comment on préfère mieux que ça la vidéo sur Facebook. Et sur Facebook, on est à l'aise, on poster comme tu veux. Et personne ne dit que tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Il y a la et tout ça parce que Congolais, toujours de mentalité bête. Donc, comme on a dit, Rachel Ngoyi, pour n'avoir oboyebité, ministre de la vérité, la présentaka émission na bino. Totonga Congo, na salaka émission aussi sur na bengarango conseil ya lelo. Tokokutana à la prochaine. Nazo profiter que ça la bino mon ba vidéo moké pour na yebi que tant on a oyoka bien, nazo ngi à 100%, nazo ngi musala dans un vraiment na temps et osala ba vidéo comme il faut. Merci beaucoup et par la grâce de Dieu, sans ma pesinga makasi na ko poster vidéo parce que ba idée eza ebelé, ba émission eza ebelé. Eza nzoto ndenge nazo sentir, so na sentir moi makasi na sali bino vidéo parce que même ata
après vidéo nde nasali bino boye nzoto eza vraiment tellement fatigué et c'est vraiment difficile pour moi kosala vraiment ba vidéo et tout. Donc tokutana à la prochaine, bye bye.